alobi na ngai fo discours etangame ndana kotanga discours mukwana tanga benga na bipapa kabine mtetanga discours alobi ya discours yo tokoloba oyebi yango nga na bingeta papa bokokoloba na miso mbele na centre okokoloba ngai papa ndioza nzambe nga naza mwana na yo latisa ngai nguya kwete naloba alobi na ngai tako tosilisi mpe pawa nakomi wana telefone esoni papa ozawa ne papa na kende sikona ratelki loba bazala na makambo otindenga nyakende kasiko batindela nga na bozela papa mina zosela wo obino bozwi batindelanga na tala nalobi bamama bosekela na bino batela bino deja ekomi pemeni eningani deja noseya eseye deja yete bato bakimbangise eningo kota ana kasi oseya nalobi na sili bobetela boboka oloroye bato na biso ezali kobaa kolante bato bakimbangise Osala makasi na kopesa tata maboko Osala makasi na kosunga tata na bino Bino nebo simbili ngombo ya bino mama Kozwa lokumu Bino nebo simbili ngombo ya bino mama Kozwa lokumu
makasi na kopesa tata maboko. Osala makasi na kosunga tata na bino. Bino nde bosimbeli ngoma ya bino bamama. Bamama oye. Lokola totosaki mbele ya tata molimo Bino mosala. nde bosimbeli ngoma ya bino bamama. Bato nyonso bakomi référence bamama Kimbangi. Bato nyonso bakomi référence bamama Kimbangi. Yango papa alobi na nga boye. Adefo bamama bazoyeba likambo bazosala te. Memela bango foto ya baso bango basombaki. Na bashofer bakapitaine oyo bakofunga yango. Oyo esengo monene kolwiki boye baba moye. Papa alobi boye. Maswa elungwe deja na mokili kasi ezalaki batili ntango sika komi na mai. Ndakokona vivre yango ndenge komi na mai na likongo ya Rotterdam. Sikoyo soki tosali mosala kitoko lelo oswa ekolungwa ekomi kokende na la mer. Na mer ale bademare aswa elungwe. Capitaine aza deja prêt. Mécanicien aza deja prêt. Yango papa tindelinga foto na ya chauffeur na ya capitaine na capitaine na mécanicien na papa la mer na ba manager foto bongo na meso. Mama mwiza capitaine na maswa papa la mer mécanicien fangoyo. D'aller dans la maison. Je suis heureuse quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. En ce 6 août 2023, nous commémorons la disparition physique de Maman Kiwa Sisiloa, l'épouse de sa grandeur Dialungana Kiongani, le 6 août 2001. C'est dans le cadre de la viabilisation d'infrastructures que son éminence, sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiongani, est fait d'un kamba son cheval de bataille. C'est dans cette perspective que deux communes, en l'occurrence la commune de Bandalungwa et la commune de Kasavubu, se retrouvent dans la commune de Bandalungwa en synergie pour prendre le bras à corps les activités du chef spirituel, car c'est d'un kamba qu'émanera la paix. Et aujourd'hui, nous allons suivre la prédication du révérend Raymond, tiré du livre de Psaume de David, 137 du 1er au 5e verset, le Décalogue, Exode 20 du 1er au 17e verset, puis le livre de Daniel chapitre 3 du 1er au 27e verset. Le thème s'intitule « Quel est ton Dieu ?» Moi, mon Dieu, c'est sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiongani. Mettons de côté les emballages. Sur ce, nous vous laissons suivre culte dominical. Suivez. Na kombo na nzambe tata mwana tata molimo santo. Na kotala banzembo ba tata ba mama. Toyebi na bokebi ete toyekola ko 150 nzembo. O toyebi o tokoyembaka. Mais na banzembo yango toyebi atana yembaki moko e Moïse pe ayembaki moko, Salomon ayembaki mibale pe Asafa ayembaki 12 pe lokola bana kola bayembaki 11 pe tokotala roi David ayembaki 73.
na nyonso salaki 100 nzembo. Bongo 50 wana eyebanaki penza bato bayembaki yango te. Nde na bongo batiaki yango na mutu ya David. Kasi nzembo totangi toyembi Psaume 37 eza parmi banzembo o bayebanaki auteur na yango te. Ya solo batata ba mama toyembaka banzembo mingi. Eza na banzembo mususu eza na karaktere ya kosenga nzambe polimbisi. Banzembo mususu eza na karaktere ya konionga. Banzembo mususu ya kolela. Banzembo mususu ya kosenga secours epai na nzambe. To banzembo ezali ebele ndenge na ndenge. Mais soki totali nzembo oto yembi ezali nzembo moko tokozwa ngolo ya défi, engagement solennel. Batata ba mama bana Israël bazwamaki na Babylone na boumu nde nzembo totangi. Na nzembo oyo bango balobi ete bakangamaki kuna na Babylone. Baye bakangaki bango baniokolaki bango. Bana Israël bazalaki bato bayemba banzembo kobeta mindanda bakita. Mais tango bakomaki kuna bazalaki privé. Bokoyemba te parce que baza bawu. Esika bango bakangamaki baoye balekaki bango na makasi na Babylone balobi ete bino tosengi na bino boyembe na biso nzembo ya lokumu o boyembe naka nzambe na bino. Batata ba mama bandeko yo baleki bango na makasi obligation epesameli bango boyembe na biso. Toyebi na Babylone mboka etonda na misala ya mabe. Banzambe ya biteko bongo na bongo e bongo baoyo basalelaka nzambe bakumizaka nzambe ya Israel bapetela boma mindanda bakelelo na lokumu kokumisa yawo bongo bango bazosenga bango boyembe na biso banzambe lokumu ya nzambe na biso sika boyemba batalani balibi tien biso banzembo ezali mpona kopesa tata lokumu. Bongo awa na mokili ya bapagano bango baza bapagano basenga biso topesa bango banzembo ya lokumu ya nzambe na biso jamais. Tokumisa nzambe na biso atopesa lokola lelo tata mokonzi abule nzambe eza na banzembo topesaka lokumu. Ozana wiziti ezali nzembo lokumu ya Yawe. Bongo bayibisa yo yembela mupagano moko diable moko boye opesa lokumu nzembo ya Yawe. Mais jamais no bakutupomanga to yebi banzambo lokito ya Yawe. Yawe linga telema pesa alendisa biso nzembo ya lokumu nzambe alingo telema. Bongo na mokila bapagano to yembela bango lo yembo wana bana Israeli jamais. Tokoki koyemba nzembo ya Yawe awa na mokila bapagano te. Soki tokobosa na Yerusalemi. Voilà, ba lancer défi. Soki tokobosa na Yerusalemi. Boko na biso mobale kauka. Batata ba mama. Batu mingi lelo yo toza ba yembi topesa kanzambe lokumu, mais à cause ya bisala sala ya bilanda la bikota kota bake ko kofro quelque part bazo sakana na yo ale fukama loba na kosala so sima kimba mute yo pozolo ale yemba nzembo ya nzambe na minawa parce que OK okomi coloniser ba kofre sika mo bona bisala sala biluka luka o posani nzambe ya Israël o posani tata kimba yangwana awatangi défi ya bi jamais. Soki tokoposa na Israël kasi isiki nzambe sikavandi esika bokonja tata kimba kufanya Israël nkamba Yerusalemu sika nkamba soki na koposa na yo loboko na ngambale kauka eza na bana nkole bai bakanga magina tata kimba eza pe bayemba kinzembo ya défi ya engagement tokosalela kaka Yawe tokolanda kaka tata kimba
kangama tu kangama ka balance défi batungi ti bango so boko kufa kompeta bonga bi kangama tu kangama nzebu ya défi abi jamais c'est un engagement solennel na tata kimba ce que to kufa to kufa kangama tu kangama ka bandimi mais jamais bako céder abi mela masanga nako mela te bina nako bina te défi engagement moko na moko azala déterminé ya kolanda yawe tata simo kimbango kyanga nzambe musu azalite ye otuza kokumisa na banzembo quelque part ozo yembera nzambe wana ndako na nzambe ale na quelque part oyembaka banzembo mokili maintenant tu es déterminé likambo nini kozolanda nzambe nini banzembo mokili na monoko na yo banzembo ya yawe na monoko na yo oza déterminé te kuna toleki toke na mokanda ya mibale mokanda na mibeko soko tomitali moko na moko esika vandi comportement ya moko na moko est-ce que ya solo mibeko ezali kati na biso mibeko eza kati na biso orientation ya nzambe nzambe tegala mobeko ndenge nini tozali kolinga tata simo kimbango kyangana tolingaka ye mingi tolingaka toyokaka ye mingi tolandaka ye est-ce que solo penza na mibeko oyo apesi yo nanga tozokakola te batata bamama kuna toza balokola bahypocrite mibeko tata kimbanga azopesa biso mokolo na mokolo révision chaque fois tozotosa yango nakendi koluka mosala wana nakomi nani na lingomba ya tata kimbangu te tokena camarade moko bademande tosali demande ti todepose babengi biso mokolo moko toya kosala test tomonani kuna bandeko ebele apesi biso bapapier tosali batest tosilisi tozongi balobi tel jour bokoya kotala soki banani balongi banani bakwei tokendeki totali effectivement bakombo ezalaki na liste oyo bato bazalaki nango besoin tosali bainterview mokolo ya suka babengi biso na biro moko songolo pakala tokomi kuna na biro wana tomoni mwa jeune fille ya moke biro munene mwa jeune fille oyo to mokonzi awa ayebisi biso boye c'est vrai tondimi candidature na bino bolongi mais epai na biso toza na orientation moko soki bosali engagement na biso bokozwa engagement awa bokokoma basali kati na biso nini ayebi biso élément liboso po tozala flatté abi voilà vous serez véhiculé ba jeep ezali ba clé de contact yango yo boko bana kozwa salaire na bino na tango tokolo ba $300 pe chaque samedi chaque week-end boza na carburant moi argent ya poche à week-end mais esengeli bo signer engagement biki moko tozala ngo rouge vous signez que tokosala bino bokotika banzambe mususu bokosala kaka patron na biso batata bamama mobeko ngai nasalelaka nzambe ya Israel ngai nazali kozala nzambe ya solo basalaki lona na likolo mais toya kondima engagement awa akoza musala mobeko totie wapi okozala na banzambe mususu liboso na ngai te batata bamama troisième loi mobeko ya misato okozala na banzambe mususu libosa mais ngai nasalelaka nzambe natangaka bible nazala nzambe awa bako oriente ngai akoza musala nazala nalanda nzela oyo tolobanaki na camarade on va réfléchir oh non eza kupina tina kokanisa te eza kokanisa te prenez l'engagement parce que botoluka musala pour nous comme mingi na ba université il faut que ça musala prenez l'engagement abi non
on va réfléchir. Tokoya lobby. Tokei na camarade lobby ko signer na bic rouge. Ça veut dire quoi? Tozonga lisusu te. Ngana mitala yo mitala. Ozana nzambe mususu te. Et pas yokenegna misala ba kopre bisika binso. Ya solo ozaka na tata kimbamu. Yoka muto yebi. Mais aza moto. Azo boko la biso. Azo sangisa biso. Mais il y a un jour. Na banzambe mibale misato tozana bango. Un jour. Mokolo muso okansa butu nzoka moi. Moko na moko to tire leso. Mama na likambo na mukanda na mpe kote okozala na banzambe. Kasi tata kimba ngazolo bana kosana banani. Tozo comprendre question na te na kosana banani. To lati bakazaka ebele. Totika tolanda tata kimba nzambe moko ya Israël. Mopikisi pe mokeli. Kuna toleki mokanda mi sato totangaki batata ba mama mokanda na Daniel. Les 3 compagnons de Daniel. Balingami o baza kosana Daniel. Meshach, Abednego, pe Shadrach. Ba commanda misat ba combattant du Christ misat oyo. Et kuna Nabucodonosor asalaki ekeko ya or. Bayebisi biso na munene nango plus ou moins ba 6 mètres ya munene. Tala et bakata ya ekeko statue ya or. Lokola zaki na mosolomi ga dekorango kitoko. Na mulai nango plus de 60 mètres. Donc ce que Télémiawa atoza na kingaba ozo monango. Atoza ni pedo ozo monango. Et que kwana ya ye asalaki yango pona kokumisa nzambe na ye. Soko yoki lokito, oyoki kelelo, to lindanda, to musique, to mpungi, soke peti, mutu nyonso zala nani osengili kogumbama, kogumba melekeko oyo. Batata ba mama, yoka, mutu soka zo funda moninga, lokola biso tolinga ba grade mingi makambo mingi okay na compagnie po ba linga yo mingi patron lingo mingi ko funda baninga o mokonzi umela na yo bokonzi no umela yoka bato ba monaki Shadrach Meshach Abednego baso sambela nzambe Israël bake ko funda o mokonzi umela mokonzi est-ce que mokonzi yote mutopeza ordre ke mukiri oyo mutu nani atolo bakalangi nini oko sambela nzambe musute kaka to sambela keko oyo salaki bongo to bokonde iyo tomoni Meshach Shadrach na Abednego bato sambela nzambe la bango bayiba ko kumela nzambe ote bato sambela nzambe la bango bakeko kanga bango bato sambela nzambe ya Israël ba memi bango ba bengi ba continuoso ba sakole mibeko abibu tala batoyo to peti ordre baboyi ko sambela ko mokonzi mpunge peti bango baboyi baboyi ko sambela ko mokonzi apesi mokonzi ale bibo lokola bino boyokite ale bokanga bango basinga baliye bango kamata bango bwaka bango na fournaise batata ba mama ya koyoka sango ya moto ekufa kate bakamati bilombe ya tata kimba bilombe ya nzambe Meshach Shadrach na Abednego babwaki bango na moto bakena bango bakanisi bandeko baziki nzambe boni bazalaki na bango bazwaka engagement ya kosalela nzambe na solo malgré embuscade ye mais lokola bazaka bo solo basalelaki nzambe na bango na bosolo et badutaki te balabiki jamais un défi total tokosambela kekote tokosambela banzambe mibaleta nzambe kaka moko ya Israël akobikisa biso batelemaki uniquement nzambe na bango
Nabucodonosor n'avait jamais vu. Bateau bapimi saint sauf. Apesi ordre. Mutu mokote asakana nzambe Shadrach, Abednego, Meshach. Parce que tokoki kondimate na moto boye babiki sama. Nzambe wana zali nani? Na bongo biso banso ordre pesami mutu ta ko sambera banzambe mususu. Nzambe ya Isaiah, Abednego, Shadrach, Meshach. Na lingi ko tuna motuna batata pe ba mama. Banzambe o tozo samba tozo sangisa. Yozo zo atata kimbango lokola ndego lamba kandunda na mungu na pilipili o sangisi na mafuta o sangisa tata kimbango. Na baposa na yo. Na makambo yo yebi o sangisi na butu nzambe mususu. Na moi tata simo kimbango o sangisa ye. Un jour oyo ko tombe na mbiscade lo sale la kabanzambe mibale ozo ponate kino le nzambe to sambe na moyi tata kimbangu na butu ba oyo yobi okena musala kuna pona ko battre la poste ozana banzambe un jour oyo ko kuta na mbiscade ndenge Meshach na Shadrach Abednego bakutela kinango il y aura un Dieu oyo ko bikisa yo nzambe ona kozala to sala ndenge to lingi sangisa banzambe to yebi à cause ya bomema mokili oyo ya ba grade ya bongo na bongo sangisa ya lebe poto zokende kinkenga padila Ezekias azalaki musali na nzambe aza kosali na nzambe kore ame na bosolo ayoki na kufa bongoli elongi na mire abandi ko nzambe abandi ko rappeler nzambe c'est bien fait oh nzambe mais ngana tambola ki na solo liboso na yo na sala ki ozotinda ngai na tambola ki lokola yo nzambe olingaki bongo na kufa aganga ki ezaya zongi nzambe yoki kolela bio ezaya zonga na yoki kolela ya mwana nga Ezekias na yoki na moni pisoli na ye à cause ya bolam à cause ya tambola bosolo na ye yebisa ko kufa sute na bakisile 15 ngana bosolo na zanango na tambola ka solo na loba ka solo na sala ka na solo ke na changer position nzamba rabiki ko kufa muntu azali ako changer position nzamba azali na tambole malamu décision ya nzambe nana ko bongo lango awa tozala nzambe moko totambala na solo tosalela tata kimbango na busolo na molimo santo amen totelema tobonde munkumbu ase mwana ye mwana velela tate tona kuzulu kumbu ako ya zitswa kimfumika kukiza luzolo la kulavanga mabanti bonzo kuzulu tuvana diabo tukaloboka lumbu otololoka mambime to bonzo tuloloka bantu matusaliti otosasa katipomuna mpumuna kutuvuluza munambi kadikiako kimfumu ngole nkembo byamvu yamvu se mwana mwana vela amen tusengi nzembe nami tema posa nebo salama sumu nami loko posa nebo beganga inzambe solo ndenye lini na sepelisa solo mitema mibale mibale solo ndenye lini na sepelisa solo mitema mibale mibale soki bomoni bandimi bazali ebele nzokande bandimi na ngai bazali mingi te solo ndenge nini nasepelisa solo mitema mibale mibale. Et tosukisi première partie était Netikali, tobengi tata secrétaire communal pour la suite à programme.